nazanga so elote so bebe kaka talingaka 50 so talingaka 100 ngai nakufela na dej nga nakufela bana bamosusu wana omona bakufela te tuna bato bavanda pembe na pepe kala bayebisa yo ezalaka feti liwa pepe kala na bamisa mpire bakuba. Comment ça? Feti donc bazosepela bayoka mawa te bazosepela mpe liwa pepe kala te bazosepela lofumba osouffrir 3 jours balamuse te kama solo ke ti akufa asala 3 jours alala lamuka te mère aya atali boya bebisi ekila muta kufi mamo est-ce que ezalaka bongo déjà ozoka te lisolo na beti lisolo wana déjà tiango croix eya fo lisolo biso mpe baoyo tolekaki na mwa bande de l'école na chik babana oyebisa biso so bapesi oyo item oza na bachoix multiple babomaka nanu bafausse réponse oyo ozomonaka eza force yango fo boma do lisolo wana banda lelo bato baza mayele bato batanga chik baboma yango po ngai nazalaki ne na 12h bo muto alalaka bala musa okufa na 23h balamusaki na 23h ngai na 12h tosolaki ne na monde nini po oyebi ke na dej biso bamisien bele babeta masolo lokuta babangaka pe teke ndenge toloba boye bamonde ntie totala ye mokolo bezalo eza makambo solo nga linga baje wana te nge swaka nga mabe oyebi na tv nde toya bo ozokosa sikoyo imagine combien de bato baotala biso silo nga mpe nayebi te nga namoni ka bato baotala nga oke na motema na bango likundu ezomata bango tu ya mpire bamisien kaka mitema mabe do bavandi wana baotalo kasi namonaki onta pepe kala kufi po bino toswana te pepe kala kufi ka bemba moko bango tu bakomi contre nga nani wana bango tu tokotala bakofanda na kwembe toko asuki obiki bato bazoyoka bango ekomusa bango pasi bato bakomoyebisanga mais en tout cas na bosa na koloba ngo te na kotika mpe koloba ngo te mister Siatula nzambe abakisilo ebele po osovanga na vie po mister Siatula moto akoyebisa ngai papa na ngai oyo naosalela eza théâtre te eza mpe gag te ndenge oza boye koliaka susu na bato empire te komelaka mpe na bango te atangela ndenge akombo te abi balingi yo te do soki oza na bango eloko akolia eza wana kolia te eloko akomela eza wana komela te wana Siatula napesa ko bambote bamerci ebele nzambe abakisilo ebele mpo nzambe emo alobango moto asepelisi motu na se na lolo abasepeli bowela nini na vino papi te ngai na papi te kowela eloko te aboma nde orkestre na ngai abomaka orkestre na ngai na 2015 na oyebi so lelo bana na botama susi na ngai mona azalaka na vie yango wana na olobango lelo susi na ngai moko yango wana na vie na ngai susi na ngai ezalaka ke naza na moto alinganga makasi lokwa pepe kala eza Koffi Olomide alinganga makasi alingaka asalelanga nyonso oyo alukaka me nakotaka na orkestre na ye te susi na nga siko nasufraka nango po ye alinganga ndenge pepe kala bana olinganga alinganga asala na nga oyo yakanisaka me nakotaka na orkestre na ye te te abengaka meme nga nakota na orchestre apesanga meme baprogramme ya répétition lelo répétition eza boye lata boye sala boye akomela ngango mais esalanga mpasi Sponsor officiel, BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuit de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé.
Cette émission est sponsorisée par Papy Une le bonne Roi. nouvelle pour tous les amoureux de la bonne musique. Une plateforme de téléchargement et de vente de musique mise à votre disposition. Flamboyante.com. Vous êtes artiste, producteur, celle-ci vous concerne. Allez sur le moteur de recherche, tapez www.flamboyante.com. Cliquez sur artiste, producteur, puis commencez à remplir les infos sur le champ indiqué. Vous recevez un email. Cliquez sur le lien pour confirmer votre mail. Après ceci, vous serez automatiquement ramené sur flamboyante.com. Ouvrez le menu B, cliquez sur s'identifier, entrez votre email, mot de passe. Une fois dans votre boîte, ouvrez le menu, puis cliquez profil. Allez, c'est à vous de jouer. Pour acheter et télécharger votre musique sur Flamboyante par carte crédit, cliquez sur l'album que vous souhaitez acheter, allez dans Mon panier, dans votre profil. Cliquez ensuite sur Achat, acceptez les termes et conditions, puis cliquez sur Payer. Si votre paiement est approuvé, cliquez ensuite sur Mes commandes, puis ensuite téléchargez votre musique. Flamboyante.com vous permet aussi, vous qui êtes à Kinshasa, le téléchargement via M-Pesa et Orange Money. Pour plus d'informations, cliquez sur le menu à propos de nous ou menu nouvelles. Flamboyante.com, la musique, rien que la musique. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville, makambo ya kotambola tambola na bakoli na ba agence Silier. Agence Coliko, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango, bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, en Amérique du Sud, ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse, bakoya kotombola kolina yo bango moko. Ata ezali ya mukie moins d'un kilo, bakoya kotombola. Pona ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Plus 33 6 27 32 94 32. Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Congo Mokili, ba bonne année 2019 na bino. Nyonso to sika bozuli bakola na biso, bato nyonso tu bazalaka libanda ya mboka na bazalaka na Kinshasa, ba abonné nyonso tu ya Congo Mokili to pesi bino ba bonne année na yebi ke année oyo ezobanda eza année moko ya ba surprise ya makambo ebele ya minene. Na pesi ba bonne année na nga na équipe mobimba ya Congo Mokili, namoni Adoyue, namoni Simpson, Simsesele, namoni Anelka Bafosette, namoni Van Mwana, namoni Ngamoro pe Nadège Bouakungu, ça dit humble serviteur na bino, humble servante na bino, ba bonne année na ebike ano to sala effort to sala ndenge bino bat botala rabiso e bela ba téléspectateur botala rabiso bolingara musa na biso ekende liboso. Na nzela numéro to tchaka na se ba télévision na bino na sa ba tablette na bino, bobi ndenga na bino to sala. Bino ba téléspectateur bosala choix et artiste nini o Nadège Bouakungu ayambela bino. Botungisinga mingi lukela biso Godel Ofombo te ba pena au moins histoire na moke na kati ya Empire Bakuba. Lelo to yoko kutana Godel Ofombo. Donc aza invité, par exemple invité aussi ça na bango année 2018. Poto kota 2019 na Kimia. To yoko tala yeto kana histoire na ye pembeni ya Pepe Kale. Mbote na Godel Ofombo. Mbote Bouakungu. Bonne année hein. Ouais, bonne année, merci.
Merci. Na ba o ta la biso. To pe ça fait ba bon année à tout le monde. Bato baotala biso na ngambo moko mpe mpo serwa nazala mwa moke nando otaloka na télévision pembeni ya Pepe Kale mais koyebisa biso kokota na yo na empire bakuba ezalaka na occasion nini? Ouais, ezalaki na impulsion ya vie nanga Boeing 737 oyo na opesa mbote epai azali ye moto amemanga na empire bakuba azalaki na mi na ye vie Henri Abeba que son âme repose en paix, vient à Kufa, vient à Bumbu Nagal, il est azalaki ami à Vebung. Ne Vebung a yaka na ye, bon, ne Vebung pas à moto, a BTP Mansolo Empire, a Bibiso Penan Empire, basse 0, et l'autre, doit critiquer au caisse na bango. Vie à Beba, ah, mais ce bon a problème na basse, biso na quartier, toi na petit na biso, ou les monde entier na basse. Ah, Vebung dans le monde entier, et touché. Habité fona mona petian. Ti balukinga tokutani ba meminga tia memanga na empire. Okuta bana na kati empire. Ouais na empire na kutaki presque bango tout hein, na kutaki na basse na kutaki VMP chéri. Na Ndombolai. Na basse na accompagnement na kutaki Velvis Konku na Malik Dioyo. Na solo na kutaki V Boeing 737 na V Doris na clavier na kutaki Modekilo Modeste et puis na animation na kutaki Juna 12 balles na chant na kutaki ya Blaise Matadidi V Bovi Mukoko Jojo Ikomo na les trois présidents na Papa Jos. Donc, batu nakuta na empire bangwana na côté attraction nakuta ki Emoro nakuta ki Joli Bébé na Dominique Mabwa. Donc batu nakuta na empire bangwana na ay na ngana bossa na drum nakuta ki vena so Sami Maracas na Guilema Djuku et puis nakuta ki pe Shorambonda na Yalonda Mbonda. Donc batu nakuta na empire bangwana. Merci beaucoup. Tokoye ba disque no ya liboso beta na empire. Zaki disque ni album a liboso yo beta pena. Peut ba senti pena kilo ya Congo. Kilo mokili mobimba. Mon anneau divisé par deux Mama Lekindaya. Premier album na beta yangwana. Donc album on divisé par deux. Nyonso to zaki loko kuté basiste bo kaboli yo betindam ngana betindam. Na beta nyonso ba yebisa ya zela. Ba santaki ba visionnaire ba mona bina ke loko mo asika eloko ngo yango ya na Congo donc ya ka jour wana bango ba mona ki yango ba bine ko beta tika petwa beta nyonso amemela biso eloko mo asika eloko ngo yango yo to benga lo fombologie oyo lelo e beta na borkese tout ya Congo baswana e koma pe ko beta na borkese Afrique okepe na mboka moboye muto apeyi wana ba benga ke lo fombo do likolo eloko wana donc ba Pepe Kale bango ba mona ki yango yamba bisaka bango te bo vana nanu ya beta album mobimba bino to tamaka na bino après lofombologie. OK, ochaba nzembo boni empire na chaka mibale na chanze mongo savoir vivre na générique mongo showtime esili deka po kuni alaki album ezaka ba président kam da sala disque yes comme da kopona tam susu yo pecha donc ezate ko album bino ba mise bo te kuni ala bina président o album divisé par deux ya Pepe Kale bo sala mami ba Iveti bi ya Papitex bo sala mama pasa ya Vie Dilo bolongo wana boge sala mutambu ya Papitex gardez votre souffle ya Pepe Kale donc kuni ala ibongo ya passe pocha banzembo ebele. Merci beaucoup Nasir Batbolanda biso bazo comprendre ndingo beta histoire na yo mais to tambole wa mingi to zo ki mo ba renseignement to lukuluka to ye bande za ka ba recherche ba si biso poto ye ba vraiment vérité ya liwa ya Pepe Kale parce que ba outi ko rendre hommage déjà 20 ans depuis Pepe Kale a kufa tika biso a kufa le 28 novembre 98 hein 98 donc ça fait déjà 20 ans. Ce que yo oza parmi bato yo bazalaki
tango okata motema bete sono histoire ya liwa na ye balobi vérité wana toyeba ngo pa godé le fombo, ça dit le fombologie. Correctifier na tango okata motema na bagité mais nazalaka na ye jour ango nga nazalaki tobana osala montage ya cocktail ba clip wana. Alors ngai siko nazalaki au four et au moulin. Donc réalisateur ezalaka vie na biso nzusi ngoi na pesi mbote pa azali monteur elaki vie na biso Ibrahim Sakala Noso na pesi pe bambote pa azali ya RTNC. Donc bango nde nga siko nazalaki lokola nayebi te nakobe yango nini. Donc ngam nazo aider synchro montage ninga zo monter ngam nazo biso zwa plan oyo zwa plan boye. Donc rôle nanga ezalaki yango wana nazalaki wana et puis barole elega ebele quoi. Sikoyo fallait na ya na tongo na pesa ye rapport pour to sala butu na ye na tongo siko na moni so na ki bisaye via kanga ngai ba masolo na bité na koma na parler na la muke comme ça na oya ko bisaye mona ye to vani na vie to sola wana via uto sala malaria. Médecin traitant na ye asalaki examen azoki yango malaria komelaka bakini max ezalaki na baflacon moko ya boye ya bleu amelia yango mpe nyonso. Sikoyo natuni vie sikoyo nde ini alobi sikoyo sava me nazoka nde bamakelele na matoi. À part ça na santaki vie azoloba na mwa retard sentir neti mutu mo abeli trop omoni so mutu abeli trop ndenge esalaki bongo vie azoba na mwa ba retard mais tosola bien toujours seka vu que tu singa masa nanga mo kakeka kesa alobaka petro adam ta dering lokola woni yaki samedi dimanche fallait veya ebeta na dering bonga na mona veya ya makila pena ya mikuwa siko esali ke alobi soki vite gagner dering akopeso Mercedes na ye po yo pe ba jour nga serona piéton abi yo pe ba jour ozo la karma be na moni ozo la karma be soki vite gagner dering kaka lobe opeso Benz na ye siko yo opese ni so dering a gagner vite ngabine amevie yo ebit nga somba basse na nga na misu na bino ponga na somba basse na nga ezaki spectacle devant orchestre mobimba tokoti na boutique mo na Failand tomoni ba oteka basse $1,500 na bimisa cash na pesa na bina vie na somba basse wana devant bino tout na $1,500 siko Benz wana nga na ebi bateka yango $1,000 donc nga siko basse na nga eleki yango do viandi manaye soki dering a gagné biso nga na opese basse nanga po basse eleki Benz wana valeur via lobi c'est bon anga mona zala na ebi valeur a basse na yo soki boye keno luka ye rapide bosala ba mikanda na ke na luki vian akimi via yeba kaka talaka vea ndenge betaka bato via kimi aboyi ko perdre Benz na ye oyebisa vie kale vie masano akimi po normalement nga na botole Benz vu que la bon problème est le roi Kimi nae boulot d'air ni ngana bivie boulot to bandalelo mo avant ba 19h to bandi ti to katango ba 23h pour ngana lisko la na RTNCT abi po ani ngabi so kure katani nde ba soda ba tambula na kati bank sanga moni ngana anga muto ba betanga de ba masasi na koma mo prudent via bisava na autorisé na kena apale do wana ba 12h nakenda una fandi ti ba 18h30 ba 19h moins chauffeur na ye atindi chauffeur ya ozwanga na kende boulot chauffeur azunga komone pour Stuga za envie po oyebige Nadej biso ba mission belé ba beta masola lokuta ba banga rapete ke ndinga to loba boye ba monde entier total ay ngolo bezalo ezama masolo ngalinga ba Jonathan ngeswa ngama be oyebina na TV nde to abozo kosa. Sikozo imaginez combien de bateaux otala biso. Donc on nazo biso o ezala. Naza ba mission na to bayaka ayeka na TV fabriquer makambu pour soit bateau ba linge ou bien sala bête ou bien sala so eloni. Donc on nazo ba chauffeur wana za vivant pour Stuga. Ba 19h moins ayeko zwanga. Na matina car via dans la palais ngabi a collection ba vete memamba mona boulot via dans ma solo belé toke na boulot tant aussi sa boulot mamoto oui. Toke pe RTNC to bandi pe boulot ngana bisi ba via nga leo na olala te sinepsa ki vie
23h tokati po 0h couvre-feu zobanda. Donc 23h tokati le temps tozonga bandako. To bandi boulot 21h chauffeur na ya zongi pa vekali. Akezo langa bilo akolia po banoti ne langa bilo. Akezo bilo akolamba po vie sa boulot via zaki bien donc beaucoup lia kana niveau sakana te. Comme la rolia. Moi sinalambi ba soso ba donc agogo ba ye na on a 21h. Ba ye lingango tolé. Na ba vie toi RTN. Donc si on a RTNC ba ye ba ke le fumbo so ye boulot wa ezaka bien po to dame na ba to basaka na ba veter na ba nani ba ye ba dama ise ba ye belé wana tolé wana 21h. Donc na si masiko chauffeur ne nga ya wana to vandit. Nga na tikal na voiture pour fo yam de zonga nanga. Ye nanda kwa sali crise mone eleka doba masolo boyo ka wana o asala ka boye 3 jours bala musete kama solo ke ti akufa asala 3 jours alala la mukate mère aya tali boya BBC ekila muta kufi maman est-ce que ça bongo déjà ozo côté lisolo na beti lisolo déjà chango croix ya folie solo biso be ba auto le gars na moi bande de l'école na chik baba na biso so ba peso item oza na ba choix multiples ba bomaka nanu ba force réponse ozo mona keza force yango fo boma do lisolo na banda lelo bato baza mayele bato batanga chik ba bomango po ngai nazala ine na 12h bo muto alala kabala musa okufa na 23h bala mtsake na 23h nga na 12h to solo ine na monde ni nga to solo ine boy pa na ye na 12h s'il vous plaît to solo na ye to vandi to solo li. Donc ils a folie solo ils a rane bato baya rara kokosa ils a la faux pepe kala zagi na donc a vivaki na ye jour on parle l'amour rane bien a solo li bena biso mais na 23h na sali crise on a ba moni ke a piqué crise ba ye ba memi en hôpital croyant que ba memi en hôpital or que ça kufi moni salama pour ba comment na en hôpital médecin a remarqué que boye ne bembe boye na mutado vivre te. C'était ça. Donc bébé kala kufa bon et puis tanga na outil RTNC na komi na parler na ipsi chauffeur na e comme maman pas viété toza ba 23h tikanga na parler lobby kana opé sa vie compte rendu chauffeur n'est pas a tikanga na parler a kena e quelques minutes après na mon chauffeur na eli sus lof na kuti plein na parler ba memi vie a piqué Chris ana ngalema Nathalie Lerboy 0h passé le couvre-feu c'est bandi. Na bolingo na gina ya vie na bi na ko affronter couvre-feu. Nada les seuls mission empire à affronter couvre-feu. Na liwa ya bébé Kale. Les seuls alors na bima sous couvre-feu. Nada le fombo après tout. Do bambila bazo la mukaba otala boy le fombo. Nini yo couvre-feu ngabité to dans un cas grave bébé Kale a piqué Chris donc obligé fona koma. Bon ponga bena na mission bambila. Donc nga bena so na che ba fan nanga ba sali élection bambila nde ba oleka donc nga bat balinganga mingi eza bambila après bana basi après ozo bajo donc sina remarka yango bambila pena talaka couvre-feu me ba alexanga ti na koma bena na ngalima na sous couvre-feu na moni pena corps ya président elala ba fini kango dra na ye na longoli dra ne longi na moni pena président akufa talaka mutu bozalaki na ye et puis na moment na nga na koma na nga chef mokonzi na ye biso po bras droit c'est-à-dire makambo to yaka na mpire oyo ya Bébé Kale yaka na nzela na nga na munoko na nga na maboko na nga donc soka otinda eloko nga nde mna oya nango soka otinda maloba nga mna yaka nango même bamasa ne baprésident nga mna oyela bango message ya Bébé Kale papi texte bango tout nga mna oya na message. Donc na moment na siko koma na ezalo ka nommer osiko neti ba jour créer jalousie na ba dilu na ba tutu na ba ikomo koma kamona mema na mpire za jalousie banda wana jalousie e banda wana pokaka président alinginga et puis rep empire banda 11h nga to tambola na président donc président ya rep ne ba 16h donc ya rep 16h comprendre talaka ba mandengwa batumo besi ba yaki rep tongo 11h na ngana mpire wana ngasko to na président to tambola président ye 16h do to yenanga
siko 16h wana mpe omona koti nanu te ngam na okota bino tu bootuna siko ndeni yampa ye siko nga fona répondre bino bonga mpe seri wana yi mwana moke na deja omona mpe ya mo mwa omona mpe nga na ye kaka siko bootuna nga soka nde ezotya bango ner. Bon à l'époque nga mpe nayaki ingénieur de son nasalaka na ade na bastudio nga nakota mpire nazalaka na nga de ingénieur donc nauta na nga bastudio na ye rep ntango na ye rep wana naza na $100 mama na poche oyo ya mosala nauta osala sikoyo ntango oya wana babiloloka bamfumbwa boye batya mwa Thompson bayita ekute te ozoprendre nakosala yango bisalela sikoyo lokola naza fani ya mfumbwa mwene bato bakumisa Cristiano Ronaldo nga bakumisaka sikoyo mfumbwa nalelango mabe sikoyo nakoya na rep wana nazwi na nga mfumbwa na nga na komande baThompson bango sikoyo na bakwe na bango na banzala wana boule na bango kaka pepe kali mutu akopesanga mbongo omona banga mosu na mema oke fali naexplika bango te nauti studio nga mpe nayebi te nga namoni ka bato bakotala nga oke na motema na bango likundu ezomata bango tu ya mpire bamisien kaka mitema mabe do bavandi wana baotalo kasi namonaki ota pepe kala kufi po bino toswana te pepe kala kufi ka bemba moko bango tu bakomi contre nga wana bango tu tokotala bakovanda na kwembo toko asuki obiki bato bazoyoka bango ekomusa bango pasi bato bakomoyebisanga mais en tout cas nabosa na koloba ngo te nakotika mpe koloba ngo te Mister Siatula nzamba bakisilo ebele mpo osovanga na vie po Mister Siatula moto akoyebisa ngai papa na ngai oyo naosalela eza théâtre te eza mpe gag te ndenge oza boye koliaka susu na bato empire te komelaka mpe na bango te atangela ndenge akombo te abi balingi yo te do soko oza na bango eloko akolia eza wana kolia te eloko akomela eza wana komela te wana Siatula napesako bambote bamerci ebele nzambe abakisilo ebele mpo nzambe emo alobango moto asepelisi mutu na se na lolo abasepeli ye asepelisanga kaka te masovanga po niveau motema mabe wana bazalaki nango bakoki kobomanga facile epuis ti lelo batikaka te imagine bamosusu baza wana kini ti lelo bana kanda wana ti lelo do suwe na bango ezalaki ke pepe kala kufi lofombo akatana ngam nabetaka basi na niveau na okatana ndenge côté le fombo sikoyo yebisa biso nano empire ezalaki déjà idée ya pepe kale asala delta force euta ewana pepe kale azwa idée asala delta force te so moi mutu azoloba no boye amutu ya mabe so oyoki mutu mwa abetelo lisolo ke pepe kale azwaki idée asala delta force mutu wana aza motema mabe aza mpe alingaka lofombo te pepe kale azwa idée asala delta force te delta force yoka lisolo nango nabetelo yango na besoin yo kango bato baotala biso besoin besoin yo kango delta force yango oyo ngai nazalaki ingénieur de son na studio Ndiaye na travaillaka kuna to bana travailler ngai Cool Matope JP Kiss na Papi Mukalai tolai 4 ingénieurs na Ndiaye tango ebandi pendant que nasalaka na studio naza pe pire petit ya pepe kale totambola na ye nde totambola na pepe kale bato bazo critiquer orchestre nga na yo kaka baopesa pepe kale bareproche orchestre na yo ekwei nini boye bongisa boye bankambu te bango bazoloba bongisa animation eza mabe badanseuse bamama baobina mabe boye bazoloba bachanteur basauteur donc bakatisaka bacoiffe te nga nazoyoka pepe kale mpe azoyoka mais pepe kale abandaki koagir te ngai sikoyo yoka chance nini navandi boye na ndako ju mosusu namoni wana asaka na studio Ndiaye namoni baye kolukanga orchestre moko tosala studio kuna baingénieur mosusu lelo baza pete yango tomoni ke soki oza libre oyo akosala na bango mpo nga azalaki ingénieur engagé mpena te nazalaki musicien mpire bakuba na voyageaka trop mais nazalaki expert na moment wana deja yango baretena ye nga na Ndiaye donc nazalaki koya wana bongo me ba JP Kiss na Papi Mukalai bango nde mpena bazalaki baengagé sur place sikoyo lokola bazalaki empêché baye kozwanga nga nake na travaille na orchestre yango président nakomona ye Jean Kokodi papa na bano travaille na bango esili na sepeli na bango mpe sikoyo
jour sone to vanda kana boss na biso ndiaye ponga ba boss ebele Pepe Kale boss Papitex boss Dilu boss ndiaye pe boss na ngai to vana boss ndiaye boy ndiaye to betela so masolo abibino bazairwa boza maele te bo signer ba contrat bidon na ba producteur ngana zo yoa bokena ko signer net na GPS ba 10 ans un artiste sala ngote ngatoza na nzala okeno signer 10 ans na producteur ngana c'est sauf Pepe Kale ba tutu ozotanga wana sauf Pepe Kale ndiaye lobi sauf yene ngabi non Pepe Kale sala mama ndengo na take no signer no 10 ans Pepe Kale signer art producteur bo signer na disque na yete donc on a lié na disque na ye il y a libre de tout engagement ndi alobi oh ya solo ngabi ya solo et puis na minute Pepe Kale azu sala disque na ye asa qu'on a besoin producteur donc ngande coopéra ya disque cocktail Pepe Kale va na ndako ayebite masolo nde na obeta bo ndi alobi soko za cirque akondima kino benga to solo na bima pena wana na zo taxi po wana piéton na carte malgré qu'il fombo na 98 na mer basiste ngam na sala hydroja bas ngam na sala ka boye boye piéton mais na zaka pe genete na matana nga ba 207 na mataka tout na bima libanda wana taxi bandal na komi pa vie na zikop wana vie azo préparer disque na ye mais tokeno sango na Paris biso de kaka na de quel mutema bango tu ba otikala tokeneka na ye na Paris po ba producteur Jean Wezongaki Jean Salama kala na mpire ba miseto mpire ba otala ba yebi or boya ngo nzamba ko frapper yo ba producteur serimo ba boya ka mpire ba bi mpire beta bienté Pepe Kale fa saka disque na ba vienguma na ba diblo dibala na ba dalik mo yambo mona ba sala ba tika mwana ba sala ba moyibi c'était ça do ba producteur ba boya ki ko produire Pepe Kale na mpire c'est grâce à l'ofombo na yako sala ba divisé par deux ba mami empire exemplaire mais tant to vandi lisusu to meseni ngaki gaz wana yaki na ngoi comment peut ko diminuer ba vie ba zongeli suprématie na bango ale gaz na ngai diminuer ba ventire bando kota empire ko lisusu ba producteur ba biso Pepe Kale o to sa disque na yo na bango te Pepe Kale décidaki ayebisanga nzamba zo monanga tozoke ne Paris na yo to sala disque na nga mais imaginez Nadège ngana dwile producteur na kin pour ngana ki contre to ne Paris biso de atunga po ninga labi so to ke Paris ingénieur na poto bango ba décider ko lekanga or na kina ngam na loba ngam na o décider ngam na o sala son donc mona ba résultat ba divisé par deux ba résultat ba ya ba mami Pepe Kale abana oyo kanga ta boy aboya ginaye mais jour na tu ko bandia e motiver nga na kina game se vie na du producteur Pepe Kale bi o du producteur nani ngabi ndiaye abini ngabi toke siko bo solo la abenga porostuga témoin za vivant moi ça Pepe Kale pe vivant solo na beta ko moi ça Pepe Kale vivante ti le lo azali obi ke to soit voiture ngai Pepe Kale na porostuga tina studio ndiaye Pepe Kale koti na bureau nga tika na libanda komba na bien éduqué lelo ba misala lelo fa sala po cop na ye asola pena producteur elekinde ni nga na tika na libanda Pepe Kale solo ndia esili Pepe Kale bimata linga bi yo luki makambo nga tune nini to sa diska lo ba yo kani makambo tu na ba mbongo tu na de fo mona sérieux wana ti na zanga aswelo te so Pepe Kale talinga ka 50 so talinga ka 100 ngaye nakufela Nadège nga nakufela bana ba msusu mona bakufela te tuna bato bavanda pembe na Pepe Kale ba oyebisa yo ezaka feti liwa Pepe Kale na ba misa mpire bakuba comment ça feti do bato sepela ba yo mawate ba sepela pe liwa Pepe Kale ba sepela lofumba o souffrir ba vana banganda na bandal pembe na bakivunda ba papa na tilelo baza ba vivant pourquoi tu as ba journaliste investigation te na mboko yo bo sala banquette bo yana bakivunda bo tuna ba papa quartier ba oyebisa bino masolo do bazo mela pena lo foma to kotala ya suki pona yaki le protéger muto na Pepe Kale linga pamba te tala makama boy kopa boy na ile kopa disque na mbongo ba okasol kutire lokola okasol ngam na memai ba Pepe Kale
Donc Pepe Kale a compris que petit oyo aza génie na musala nanu et puis na relation et puis petit on a yesika propre wana kutu présent na papi texte ata moi ba nungu nungu comment mais ayebi présent le ba on a mis sur batu. OK. Bo wela ni na vie no papite. Ah ngana papi te ko wele lo te aboma na orchestre na ngai. Aboma orchestre na ngai na 2015. En 2015 mais il est cas wana za vie na nga ezalaki kaka ba intoxication batu batindikaki na mabe ye mo bena swa ko sala ngote ezalaki kaka ne ezalaka kine lo fama ngo nani lo fama ngo zolo baboy vie pas ça qui prudente agir baboto nga ba musicien nga pe na tikali orchestre baby lokola pe na yoka base te base na nga à l'époque na yoka base te na landaki vie tant na zonga be base be boxi ngai. Pour histoire eza moulaï donc le côté aux artistes et photos solo ne garana bi que autant la biso depuis Paris Roger Ndokizoba na PCO ba merve et puis na moni je reste chimanga et je reste kamanda moi poto nzamba c'est micro donc yo pe au sepela mais tout so na godé le faux mais bozo attendre na so ba vérité zo bima wa photo si artiste à s'exprimer godé le fombo et suis moi temps depuis au récupérer au kaboy na dipasa na yo na ndenga musique juna au beti pe au cartonné mais suis moi temps pour ça la disque mususu na ebité loko affaire egola lobaka koyembela ona disque yango zo c'est la affaire ayembela wa musicien za bango baza ben compétent ba koko yemba te yango c'est la affaire faire pas orchestre na ba programme so ba voyage ba concert. Donc on dit non c'est album na wezela na mokati moko faire ça disponible pour yembela te album na ngezeli pour na mbona te album na ngeza nango fin prêt za fin prêt ngai mo na za mutu nga na za tege na bimisa album fona lo basufere sela nga promotion non na za mukolo na osala album na nga fera oyembela nga edenga iza pour moi osakana te mais fona yebake soke bimi fona sa promotion nango fona sa promotion on a za na besoin ba moyen bon nga de nature na za mandiante mo mbongo na zo kangisana na ekokiti nga salaka mbongo na nga na deje za ona salaka donc mbongo na nga musala ya ona sala makamnanga tio moni to répéter le lopona ya instrument wa ngai na kana na ba membre te o membre mo ga luwele nga car ngam na luwe car instrument ya donc na saka mbongo na mutoki na nga donc na zo kangisa mbongo na ebike nanu ekokite ona osala promotion ya disque wana yango no moi na zo freiner na nga na ko ma déranger te faire avant d'abord na yeli souffrir lukela nga sumo mbongo na futa na TV pour eleka non. Là par rapport à Nitia Bayembelo pauvre qu'est-ce que j'avais dit tango betela qui a futa kiote non faire futa ngai lelo faire so na kuta na ye na ebite non na mon artiste bongo te chaque jour so na kuta na faire na zaka ko sepela soki na kuta na faire na zaka ko sepela moninga na ga mona bien monde na net sikone to solo no bena mpiaka oh na ko luka faire siko mpiaka na ngesili na koma faire so na kuta na ye so na zwi mbongo te na zwa sapato so na zwi sapato elamba chaque jour alors mais aza mutu oyo atalaki ke oh basi saboye na Congo azate comment basi saboye album ne bimaka te atuninga te oyo personne atunanga na bato tuna betelaka na ba obetela ba kofi obetela pe kofi to betela ba kofi betela mutu monta sollicita yo kota na orchestre na te wana kutu na oyebiso lelo bana na botama susi na nga mona za na vie yango wana na oloba ngo lelo susi na nga moko yango wana na vie na ngai susi na ngai zala ke naza na mutu alinganga makasi le roi bébé kaleza Koffi Olomide alinganga makasi alinganga saelanga nyoso ya lukaka mais na kota na orchestre na ete susi na nga siko na souffranga nango po ye alinganga ndenge bebe kala bana olinganga alinganga sala nanga oyo yakanisaka mais nakotaka na orchestre na ete côté demande te abengaka même nga nakota na orchestre apesanga même ba programme à répétition lelo répétition za boye lata boye sala boye akomela ngango mais esala nga passe sikoyo nga mo pe na yebike aza un grand musicien fallait normalement na travailler na ye et puis
ba passe na nga belé pe aussi là. Parce que l'on est arrêté na rayo et quand rayo. Base boyaka. Base kaka. Bumbu. Base boyaka. So na sala ngo mona base boy. Ba proche na nga tout ba boyaka. Sikoyo na comment on souffrir nango. Nga mo pena na na ndima ka pena na vie na oya. Mettons oya na base boy. Problème na nga yangwana. Donc attends mutu oyo bon na disque na nga nan ba sala ngote mutu te mais pona beta na ko seneza yi mutu muso asala ngo eza Weranson pe aloba pina ki yaka maison mère Wera donc eza kaka Wera na Koffi Olomide 2 o ba loba ki yaka Wera première fois loba yango bazaka na Adolphe na Wasenga ezaka pe awa te toza libanda mboka na Guinée équatoriale a proposé ngango deuxième fois proposé nga bazaki na Yankee pauvre Yankee kakola ye bien mais wana gi na base te wana base ndimaki wana yaki ngamoko ngamom na boyaki Betela raepe quoi requin. ko beta na beta mais ko beta na orchestre na kati nde na kotate Pourquoi monsieur chrétien yo so betela bango? te wana makama nzambe wana daga bango na nzambe ngana nzambe na nga bandimi ebele baza so bayoke lofuma beta nzambe ba ofashe ne batera bango kalage lofumba muda bakisi na bato empire wana bato likuna bakena okosa balobi lofumba simba bakisi d'ailleurs atanga koma Christ te alors bango so ba yipsi batuke lofumba muda beti nzembo bandimi ebele bakolongwa yango na toloba te ngabe na mona ngo tina depo nzambe o asala biso ya yebike na contribuer na musana e na beta banzembo wana omona bovani na église bodo bina ngam na beta e basi nga sikoyo na o compter na bino te na omona ka Christ na compte na nga na koti mweloko na yebike na beta ki nzembo wana ba obina na église wana or so nga mona une église ngo bato ba ko baye nga moko en personne mona ka muto aye mudakisi mais nzambe o azotala biso ayebike wana mwana ngai alors nazaka lese nango makasi bapasteur mpe oyo ya solo bakipa yango te oyo basolola na nzambe mpo nzambe ayebisa bango wana mwana ngai pasteur nyonso asolo akipa makambo wana te Nzambe na liloba pas prophète Konde po to mona robeta au travail na studio na ya 13e rue na travers na studio na ye nasambela kuna te na travers na studio na ye ngai naza mwana ba catholique banana botama papa catholique ndako momba catholique lelo pe naza na pasteur nanga oyo akoma lokola père spirituel nanga direct ya église de réveil pasteur Edouard Luau ye mateya na yende evandisa ngai naza mwana babe abe makamba abe baoba père Théo abe makolo nazana ba monseigneur même bafudi soni bato ngara bavandisaka donc basambelelaka nga batianga na baprière okende tomonaki na Japon okende festival moko osilisi yango te bokende délégation baninga ebele yo osilisi yango te okati ezalaki pourquoi bon nazwaki sango matanga na perdaki grand frère na biso ya liboso mwana liboso mpe na libota na biso donc ya na biso papa moko mama moko tanaki na Japon babenga bayebisingaka yaya kufi nakokaki soki kocontinue te nayebisi producteur FIFA Gilles Sana nayebisi professeur Senda Lukumwena ke fo nazonga alors na Christian Maswana grand prêtre basali tout basali babillet na nga tout lokwa toyaki na grand frère na nga lambio moto na nzambe choc wana akokaki yango te alobi fo na accompagner le fombo ye pa kati voyage yango tozongi malgré Japon. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup to komi na suka. L'émission na biso le boki ndenge ni godé le fombo à lobby. Moi histoire wana yebi ke sali bino bien. Merci na Emmanuel Kimpioka depuis la Suède ba bonne année na yo et si kozali vie Antoine Keto
Atosé, vie Atosé na Stockholm. Na pesi ba meilleur. Ba meilleur vient dans la bijou et diacam de longues jambes bombées pointées chargées. Maman Banebele na pesi ba bonne année. Ba bonne année dans la mboshingolo les Irlandais, mais c'est propre. Mais c'est beau pète dans Kobo Sanate. J'irai c'est Kamanda. Il y a un na États-Unis na moni mon vieux Gary Wele. Bonne année na Belinda mon CC grande terre propre depuis les États-Unis. Donc Godelo Fombo na tikelo micro toujours so ba otala yo moi il mo on a tout na quitté on lo bien. Ah liloba ya na Simba te liloba na loba kaka eza na opesa bambote nanga na bani na yo mo na dej ibo Congo na peso bambote place ozali mutado filmer biso pona loba toujours bango bazalo wa ngai bomona ete me yemda olamba ne musique ya Congo ebele bomona ngate me ngam na lambaka donc bambote ba image bomona kitoko yemda o filmer et puis na robot sanate na bandi na Japon po Japon de makambo toza na Christian Maswana grand prêtre o mato kita grand prêtre na Japon comme na Christian Maswana na PCP professeur Senda Lukumo na grand prêtre Lissus na PC bambote na bosa na te Charles Caput JP Sensei namoni Léon Mundele Fumwa Yoji na Japon Fisson Mundele na PC no bambote na bino ebele pour bino nde bosala ke Tokyo comme elengi bino bato bosali ke lelo ki sasa respect kota na Yoji tout tamboula na biso na ba survêtement mais bato ba yebi ke fais gaffe c'est grâce na bino yango ba merci belé maison Yoji tout na pesi bino ba mbote pa bo Holanda pour ba contact de ça magi ya bien na maison Yoji ba mbote pa bozali bozoye ko l'appelle ngala grâce à balofombo merci na zongi na les grands producteurs oyo aleki ba producteur tout Gilles Sana FIFA o asala rapinga fouter l'artiste billet ko banda Kiniti Tokyo Gilles Sana na pese bambo de place ozali FIFA yo nde producteur a solo ba mususu wana bazo débrier kaka ba bundana faut tipe na bango te bazwa subvention l'état te yo malgré subvention ezate mais ozo bunda ba artiste tozo komati ba Japon merci Gilles Sana FIFA na pesi grand frère nanga propre général de fois mbo de place ozali na robosa na pete firmer Firangoma na ba Londres wana nazomona na Paris wana ebebi kobeba ekelamu kalate koyeba na Blanche Longomba donc bo garder souffle na bino na pesi pe bambote na nge belé na Londres Esther Kabodi tumba ba collection Katipala autrement dit Maipala na pesi mbote na nga na nazomona susu na Belgique directeur international Serge Kambankuna na moi na Londres Aimé Boubala Kika Douglas Kibisi na robosa na jamais na vie na ngai ya Samito Mukubwa le nécessaire na Bordeaux wana jamais fumu de Versas Biro Delta na Niva Mikili namoni ba Bozika Zadi namoni ba Merika Zadi ba Merimbui namoni ba Dome Lasi namoni ba Sede Bopeto namoni ba ebele bakombe komo kima moyo koniza te ponga pe repese la ngai na minute fona sa répétition bat baoze la ebele na posa ni pete na États-Unis Laurent Kadogo wana dea ade ya mouvement et puis na pesi bino tout bana Delta Force na bike boze éparpillé attaque chana ngali boso vient na Josara kimanga na bango kenda na bango mikili Sireli Mikobi Prince Bella Tiro boza kuna na mikili bambote na bino ba danseuse bino tu boza na mikili bambote namona ba Nathalie boza mo ebele kuna bakomo mso ekimi ba Sylvie bino tu bambote na bino Edwige namoni tala ba kombo ekimi en tout cas bino tu bambote ebele bao bayoki kombo te nanga na bosana mboka nanga Suisse wanda parler na Suisse na ko bosana jamais ko pesa ya Derrick Moss papa na Anthony Moss gardien Léopard à mikolo ya Derrick Moss bambote na yo na PCP ya Degas kusungana Kes Makangilu grand frère propre Chibwaba na kobosana ka jamais na Suisse wana Alexis Loa Mpangi wana pena ya makila ya famille
namoni pe na Londres José Salai de Londres na bien que Mr British bato baze belé nazongi na na kina wa moto mbonga propre pona yebisaki Nadège dernièrement faut pas ko boire bato tout po bato so ba mbonga na bango za bien te mikolo to boire na kin to yebika ka Bruno Lubika mbonga propre ba mso ba mbonga na bango ko liango boyo mona bouton bimi ya Bruno Lubika mbonga propre donc mbote place aux ali il y a des lipangola pourquoi pas viens nga wa simbanga de tous les temps Diallo de Lungana José Kambou Ali Mbende na Grand Marché et puis na obosa na te place Bilembo oyo Général Vumbilia capitaine José merci na Aimé Boubala Kika pour ses grâces na yo mutu toza awa lelo na Bilembo to fanda lelo pe na profiter ba meilleur ve na nga ba musicien tout oyo ya Delta oyo nga na zwa Delta oyo nga na sala bino tout côté bozali na yebi ke bozana ba orchestre belé bozo beta mais boyebi ke o présent na bino soko boyi nzambe ka mona bino côté bozali bino tout bambote na bino na kobana na bino tout na bayi na mwana malamu Serge Liaki wazala peke présent moi 10 ans au Chalimba témoignage de ça là bien Serge Liaki mbote na yo nazoma pe Papi Kalombo malgré moi rare moi na raté na mona ba Lolo Beta quoi Lolo Ntumba un énorme chevalier na mona ba José Likalako bino tout boza éparpillé na ba orchestre belé belao bino tout na moni petit na nganondo aza pa waze kwa drummer grand drummer Rwanda ka moto na bonzambe ba merve na bino tout ba Max Mbengu ba ona tangi kombote bolimbisa pona aza pena pressé bato zelanga na répétition de soyo ki kombote eza te na linga ko te bien na bosani yo te eza nde temps na caméra ndenge ezalaka na poto wana na ya Michel Lukubika na États-Unis na kobosa na jamais na États-Unis ya Michel Lukubika na suki susu na Nadège kaka po yene mta yo tala ngai merci Nadège na bote le micro na ngali banga si la te tokutani prochainement ezali OK merci Van Mwana merci Sim Cecele tokutani prochainement botika malamu Merci,